Bika takubike no moko twavala sedie tokyambote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulende la kutovoa serieto tata fuma mbanza itubana bakutokulombela bakafulu watu sekidibisi Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yontwadi ontata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tukwa ya kwa yelevu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo lelo ezali mokolo ya yenga oyo tata nzambe asengi biso topesa ngo mobimba epai na ye tokoluka ye tokobenga ye na mabondeli mpe kosanzola ye na banzembo. Tolandi matei na biso bana na nzembo ya liboso libondeli oyo mama asengi pe matei na biso oyo tolandi na banzembo biso nyonso oyo tobengami bakoral bamusicien toprepare banzembo na biso mpona kokumisa tata nzambe pe na matei na biso toluti koyoka epai ya tata selo nyonso wana préparation po ete tokoka kobika
solo lelo awa na Yerusalemu tozalaki na carnaval na tongo mpona kokanisa kobongisa mokolo na biso oyo le 24 décembre kokanisa mayema le kaka na 1959 na banza na tongo tolobaki mingi me mama ya likambo oyo tolobelaki na tongo ezali ete bolingo na bolingo oyo tolakisaki na 1956 biso bakimbangiste oyo tozalaka na ntango wana mpe bato oyo bazalaka na ntango wana bazalaki na bango banokimbangiste kasi biso nyonso tokotaki na bolingo koloba ete na ntango wana lingomba tata Simon Kimbangu ebengamaki bakintwadi kintwadi donc elakisi ete biso nyonso tokomaki na lisanga moko kolanda liloba ya tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu alobi nini? Na 1951 ye papa Simon Kimbangu akabolaki nzoto na molimo. Kasi na ntango wana bato na 56 koloba ete tata na biso atikalaki koloba nini? Bolingo. Yango esalaka ete na le 24 décembre babelgi bamoni ete bolingo oyo eza na bato oyo elakisi mpenza ete bonzambe ezali nzambe azali kati na biso. Yango bapesaki nde liberté na lingomba tata Simon Kimbangu. Tokoka kobondela na biso ndenge mangomba nyonso oyo bakosambelaka bakotiaka kombo ya tata nzambe ekolo Yesu tata molimo santu liboso tokoka kosambela na biso bolingo. Yango lelo oyo papa Simon Kimbangu kyanga naza kosenga biso nyonso tozala na bolingo wana. Lelo oyo soki bolingo tozalaki na yango te nda bapaya nde bazali koyanda biso awa te na nkamba nde bazali koluka yo kimbangiste te esika nini ozali. Likambo wana mpe eloko wana ya bolingo yango nde bazali kolandela biso. Yango papa Simon Kimbangu kyangani nzembo ya liboso ete tokoyembaka ntango nyonso tosala mosala na ye ya solo oyo tata molimo centre tosalela yango ya solo oyo tokoka kobika. Elakisi ete na ntango wana olakisi bolingo osaleli mosala na ye na solo nde tobiki oyo akolandaka nzela ya tata nzambe. Elakisi ete alingaka kobika bolingo. Yango choral dirigeant nzembo tokoyembaka na lingomba na bolingo nde tozwi lingomba oyo bolingo 1959 kati na bolingo tozwi lingomba oyo tina na bolingo nde tozwi bonsomi bolingo solo. Yango tata nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu nde bakoyambela biso kasi soki tozangi bolingo pasi
ekozala na biso. Bateyi bazali koteya, baselo bazali koteya biso, bapaster bazali koteya biso. Kambo mosusu te, bolingo yango papa balobaki ete bolingo mibeko mpe misala. Dirigeant Merci, choral dirigeant. Ya solo tengetunuki na kati na nzela.
na bolingo de misala oyo batata batikeli biso nde kosalema malamu. Toyokaka ntango nyonso malako oyo batikeli biso ye papa Simon Kimbangu Kyagani alobi na biso nini ndenge nini atindi biso na botosi nyonso. Soki totosi wana nde tokozala na kimia kaka na makambo misato oyo batata batikeli biso: bolingo, mibeko mpe misala. Okombo tata mwana peka milimita. Amen. Bika tokubike no moko twatonda lusiamu tututambuli kwa